via saka bolamu na bino kofasa nika bolamu kofasa ka bolamu kaka kofasa ba mabete ya na yebi bango nyonso ne baya balo pesa kofi mbote ba pesa kofi mbote boy bazo le boko bachaka bo ya fukama moi na nga moko na nga mingi aloba na nga à plusieurs reprises aloba prise jamais musicien moko Congo akokana na yo moi musical jamais et tout ça pour tout temps bakoma batati jamais musicien moko Congo akokana na yo talaka nanu yo muto bimisa mutu neti nga donc neti ye wana pena donc ça dit na PCP la raison habite en hôtel soko faire ça maître na école primaire ato ko ministre on le ka kofi on le kete obinini kofi ça maître na école primaire kofi maître fali atangisa musique il y a ça c'est pas kofi olongide il y a ça des tests il y a ça test abini danser bato bandimi na 565 première photo que na kofi mise salaire mabe mon côté et l'autre mon côté mais lelo beaucoup se ko comparer mbala suka na beza mbala suka ya ko comparer kofi na ye au monde ba mbasi wana tant ba sambela ka nzambe il faut sambela kofi na ndeni mais kofi nda sai patron na bango so kofi te ne ya mbasa machata avion mon côté nga sikoyo na ondima mutu na produit na yo koso ça ma mieux soka pona yo moko ça ne va pas na otangelo moni papa wimba après ça se mener après ça va ready j'en passe des meilleurs il faut que ça soit babia ça soit ba soleil wanga osuiga wana ça soit ba lola mwana osuiga wana ça soit ba fali pupa osuiga wana ba ça entre ba légion mais ba otangité ba osepelate de ça ba on se péter ba siko ngala zila siko mochili passa nazo siko ça racine comme alligator siko ngala zila kake en tant que moboti nazo ba koko c'est-à-dire bana nango o tangi belé wana na mona peka ba bimisenga tanani pour mon vie à égoïsme ça peut m'abe ça t'a quelque cocono on a yebi et au peuple yebi mais kasi moi na o fala bimiseli bino pe zambasi bourgeois watu comme ça ba mentir en musique ambasi bourgeois ayema nzemoni moi na biso fali ayema liputa ambasi ayema nzemoni moi na biso moi na zone ça fali ayema liputa ya nani moi na fali ayema nzemoni vocal moi na fali nani na musique ya Congo baby c'est asa nuna nyonga mbasi na musique ya Congo bakoka kofi olomide mais nzembo nini katoke kasite et bon bino bobo ya bakoka kofi mais nzembo nini arrête de pia yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class VIP ezali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée ba anniversaire mariage conférence pe ba activité mususu ekoki kosalema awa oso tuna ngai soki ezali wapi restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles. Yango nde nzambe ya babilubu o Italie ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class.
L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Amis fidèles internautes, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Africa Elengi Télévision, votre chaîne d'actualité, votre chaîne à laquelle vous recevez toutes les informations en temps réel. Encore une fois de plus, je vous dis bonjour et bonsoir, tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez capter cette émission. De partout, vous nous suivez dans le monde entier, dans ces plateaux improvisés. Je suis avec Kissinjora, leader américain, donc je crois qu'avec elle, on va entretenir ces très bonnes d'animation. On va parler bien sûr de l'actualité musicale, avec toute évidence celui des quartiers latins de Koffi Olomide. Oh, déjà tout le monde a vu ça qui est sorti médiatique hier, à laquelle il a bien parlé, il a dit Mambo à Koko Oloba. Alors il y a remis la pose à Bakoko. Alors il y a bêta un stade à danger. Alors il y a les gens des obéta. Est-ce qu'il y a un tout alors qui sont toujours à me rappeler que ça a confirmation par rapport à terrain parce que Adam Moutoua si on aura dans ma belle à Kinshasa tu es réellement ce qui se passe avec l'album Les gens dans la ville de Kinshasa. Alors je dis un grand merci à toutes ces personnes branchées scotchées en ce net moment, à tous ceux qui nous soutiennent de partout le monde entier. Merci à vous, je crois que je dis merci à Daniel Chambre chinois congolais. Un grand merci à Marcelo Duf Noir, l'enfant propre, et Arles à la mer de Gimon en Irlande. Merci également à Jean Ibikou qui les bois de Bruxelles, Mama Emeline Zemba. Il y a tous ceux qui ont béton, on a pu sur un beau tébélé. Et puis Marcelo au Azali Bongo grand frère dans la Irlande, César Pacioti, le beau Nzambé, on a pu sur un beau boss des boss. Et puis Oscar Marie tout. Les millionnaires en kilote, tout font la année où la bassin Nzambe topesi mbote na prophète Emmanuel Dodi Mufukulu Abatu. Donc babi prophète où azo sarabi comme mon ville à Kinshasa. Somme malade ya nengi nini. Il y a pas prophète Emmanuel Dodi. Comme a franchi, so comme il a franchi, en tout cas nous autres nous bimba et puis tout l'ami prophète Emmanuel Dodi. Fils Saint Joseph Ngola biso toyamba Kissinjora, leader américain. Venjora, bonjour. Ouais, bonjour, Mignon Shadrach, bonjour, Toutou Balinga la star. C'est la première émission vraiment. Dans ça, en 2023. Émission bien. Je sais quand j'ai merci de coach 2023. Très bien. Et puis, je sais que nous protéger Bissot. Bateau tout un dimé là. Nous avons protégé Bissot. Il faut que nous ayons très bien. Pour coacher tous les cas, on a le donc, nous avons balingi Bissot. Nous avons coaché le 2023. Merci à Mike Lukamba. Le seul chaîne qui sont mêlés sur Bataba. Basosote mais Bataba. Donc, Mike Lukamba, merci. Nous avons qui une enveloppe à danser. Enveloppe, il a pris à tabac. Ah, Bissot Mantaba. Car toi, Sosote. Merci. Je reconnaître Bissot, je contribue un peu à la chaîne Afrique Elengi. Tout à fait. Donc, c'est là bien Mike Lukamba. On m'a protégé, surtout au travail. Année où vous avez bien maladie. Et puis, chaîne matérielle, ce qui est sur du bosso. Amen. Pour Bissot, pourtant, on a belle qui est. On a belle, on a octobre. Njora, enveloppe. Ah, tu Mike Lukamba vraiment. Ah, oui, mais là quoi. Ah, oui, mais là. Très bien. Alors, Anasi comme on voit c'est que bandi hein. Projet années na Venjora parce que aussi ça qui année na ba maman Pengui, aussi si année na ba Jimmy Belao, aussi si année na ba Poto, aussi si année na ba Mbakito et belé. Ba projet années Venjora ah to bandi Anasi. Ba projet zebele. Ma kamaze belé. Ezaka nzamba sala. Ezaka nzamba pesa ba bonne volonté songa biso. Ba songa biso ba messi chance baza besoin yemba.
ba FIFA eto baza besoin ba générique pour ça ba sokola on bien ebima ba suka na ba générique mais on a vu que nzamba tika bana été et puis année on a vu que mambutu na ça na quartier là très bien ba projet tout mon pas ça on a vu que nous sommes simba ils a souhaité de venir reporter donc ba jalu ba leka trop l'année de 22 mais année aux années nzambe quoi année biso ba nzambe na ba mopao quoi. Très bien. Légende, album Légende. Kofi Olomide a affirmé que les gens des Obeta na kati ya mabila Kinshasa, l'endroit où tout le monde avait battu belé, ba critiquer que les gens batu ba mona na ba panneau na ba bar ba yo kangote. Donc mais quand un peu expliciter biso na mo anglais wana kisinjwa. Oyebi eza pasi na mawa. Bino ba journaliste beaucoup mité mamabe. Beaucoup mi pas mité mamabe. Ata kala ba journaliste musu bazara muta mutu mais au mona ke na musala surtout une émission to joka. Bu alors comme ça jibe c'est tout ça wana. Mais alors baba tout. Mais ana muta jibe piana. Mais à Barbata maison, mais à tout kitoko, à Barbata Zaïko, à Barbata tout kitoko. Respect pas musicien. Et ça soutient. Notre total émission va Vincent Bassana ba. Vincent Thierry Mombaya. Na Thierry Mombaya. Otalagian. Otalagian on a ça dessus. Naza dessus puis quand frère na confié le milieu aux années 2023, il faut tabac baro yambaraye. Après ça va tout sur plateau té. Après ça yo Shadrack plateau. Nena monya pe si Dieu matope motamayele. Après ça va Mathieu Bonché. ana bato ko pesa plateau ba dire na ngumba ba mamilela baza po na ebite Thierry Momba ozolandanga tant ko fa bani quartier na 1983 la monsieur botamite exactement Vincent Tulizi tant ko fait bien ma musique les mususu wana ba inani respect ezala so beaucoup musa mutu na bino oui to yebi ke bokoma na bino bata handicap mukimumba eyebi bokoma na bino mutu batunaye non fali Vincent na batunaye na Thierry baba to fali batunaye balobela ka mutu na bango te bosa mamna bino bozu koma légende botie na kai bosa ka bo diminuer légende ya musique ko fait beta na mukili tia beta ka lelo mutu na bango tia tika musique ka beta ngote na so ya beta ngote abeta ngote na so ko fait ça maître na école primaire ato ko ministre on le ka ko fi on le kete obinini ko fi ça maître na école primaire ko fi maître afali atangisa musique na pese ga ka lisese ato ko ministre on le ka ete zoka ba maître école primaire mais bi mutu na biso ozo comprendre OK ba bi mutu na biso ya respect za na Koffi Olomide est-ce que mamba tambola ka Congo mobima ba onde bazaki mo basi batambola lelo musique comme na chombo mutu to sana BMC mutu sana Ingwenya mutu sana biberon mutu sana ngo chetemba baba ko ta chetemba ba ko ngote baba ko ta ngwaso ba ko ngo ba ko ta ko tuté ba ko ba ko so ba miliete asa baba kendara enesi mgola biso to utaki pa Mike Mikael Tartibu na Bibwa ningi ba to abi na mbembe baba tambola do ba salika ke mission na ka poka ba sala ko ba diminuer les gens ba so album na bango ya mutu na bango ba tcha ko likolo non ko fa c'est comparable ni to so mit Afrique bon ba bete Europe ba bete partout ko fina na zanga na fête mon côté surtout ko tshilo boîte ya lelo mariage ya lelo musique na bango beta te ko fum de beta ka musique ko fi ya kala e beta ka lelo so ko tshina boîte ba so ba benika mi piko ba ruma muto bimase yoko ta ba chete moko ta ba ningi ba yoko ta ba musique to ko ta ba se ba kareka to ko ta ba cheta au moins musique ko fi ba to bimate mais mutu bango tshi masala ya liputa na ka ngulu shoota yo gali putate non quand on soutient ça soutient njora te la so ba vérité na ça dessine ba lo loba la tali ba on a sécurité ba ça que mission na bango ba tanga comme neti petwana liputo yo sala promotion yo kana soutient non quand on soutient oh yo sala promotion non quand on soutient non quand expliquer non quand on soutient mais so que na boîte so que partout o yo ka SOS o yo ka ngobila o ko ka ba jena o ko ba diva o ko kango même na mariage o yo kango bafuta dialo oyo kango na mariage ba comparaka Koffi c'est incomparable mo pe babeta ba liputa associé na bino ba comparaka Koffi te na mwana wana ba comparaka ete Koffi c'est incomparable tena acha Koffi sa musique tsholo sa succès ya tout arabido ba fani podi elo ka minge nyema na ocho gaze ya makamneti bogisi bopema okete mama Koffi point lo bani
D'ailleurs, ni que pas ça l'émission, il faut comment qu'on fait ça là. Au côté na Bogis Bopé ma communauté ya vie, a comment potonde nini, les arandé nini, moi signer les cabines bavanda kaka, tout n'est fini. Tout n'est fini. Et ça on dirait bah ressortissant belé à quartier latin, bazo zala vraiment na feeling to pe parole ya malamu te na Koffi Olomide ou azabon papa na bango. Mais ça bien que ça respecte yo ça ka bambasio via sala bango nini. Via ça ka bolam. Na bino ko fa ça ni ka bolam. Ko fa ça ka bolam kaka. Ko fa ça bon ma bête ya na yebi bango nyoso ne baya. Ba lo pesa Koffi Mbote. Ba pesa Koffi Mbote boy. Ba zo le boko ba tsaka bo. Ya fukama. Ya fukama. Bango ko pesa Mbote na be. Bon bah ça la test il le ba vandi ba mbasi ba zo boya ba wera mais mutu ba ça là ça test pas wera tina mais na maison mais fallait ça test pas wera muki mo meye bichi oro ça test pas ni ko ala fanatique na bangoti tala ba bossa na obe mutana na colère ya mona benyo funa loba respect na mikolo on comprend il y a ça test pas Koffi Olomide il y a ça des tests, il y a ça des tests abini danser, bato bandimi na 565. Première photo qui na Koffi fait salaire ma be mon côté et l'autre mon côté. Mais lelo beaucoup se ko comparer mbala suka. Na be mbala suka ko comparer Koffi na yé. C'est impossible tant Koffi en sa musique na ba premier 80 na ba 6 à 7 ans. Musique on peut ko faire beta, so musique ko fait beta yo ka musique tchacho na to beta ka. Rythme pamba na beta ngo. Ate mana Koffi na musique ta bisoto za les gens des arts mais eloko pe batu bazolo bila mingi qui sont genre leader américain ils a kotala mbasi azo sa pe fierté fali azo komisara à place ya uta au monde mbasi wana tant basambela nzambe il faut sambela Koffi nandeni mais Koffi c'est patron na bango so Koffi ne yambasa machata avion morota et puis ayemba non témoin na bibi ayemba ni na mokili ayemba ni tokumu lo belambasi azano nan to fana to lo belakai ano nan yango na be la musique te na bi déplique la musique na bi mundibu na musique azan nan ayemba nini epsa no nzembo na ayemba oh ayemba no azano nan ne to fanda c'est l'autre côté na musique ya Congo eza nini mais via le azana posa ba koko asabimisi ba nebele ana posa ba ba faut tu na ko faire le bien pour anina là muso azana beso ba restaurer ba na ba pesa koko na ba rokia te abina musique abena musique na musique partion na ndaki pour mes actes ba soleil banane ba on ba pesa na ba koko parce que ba wera ba pesa ba koko le nom que ba moi tout le lope ba na Koffi au film na bimisa le lope ba comment ba trop ba bimisa pe ba na bango tout monde bango ne ko fait bimisa bango ba soleil ba bourreau ba fali poupa ba Eric Tuti ba modogo bon peut ça bien fort ba bimisa pe ba na oyo ba ça ko bango bango ba za ko Koffi mais kasi moi na o fala bimisa le bino pe zambasi bourgeois wa to comme ça ba mentir na musique ambasi bourgeois ayemba nzemoni moi na biso fali ayemba liputa ambasai manzemo moi na biso moi na zo musicien so fali ayemba liputa ya nani moi na fali ayemba nzemo ni vocal moi na fali za nini na musique ya Congo et pourtant nini biso fali en tant que trophée moi biso à Betty Stade moi na fali à Betata 20 azar à Betata terrain municipal à Bandal nani ko fait na passer vient à passer qu'on fait ça sur obligé mais ça sur ba génération ça va falloir pour choisir pour faire besoin ba kokolelo bango bano ko faire ça le comment ba patron on va l'idée on va orgueil bango pas misa bano ko bango ti bano ko faire ça là comment ba orgueil ya solo njo tu ba orgueil tala buro ne misa misa bana pe ko bango ba tu ba kam susu ba mitima bolingo te au moment ko faire ça pour na bango misa bango bango ba ça mitima wana te pas misa bana. Dans la poste, on a bon. Mais c'est quoi qui c'est une genre la question un peu quand on a attribué on a yo et zo bimaneti qui Koffi Olomide azo s'attaquer beaucoup plus na fali net ko lo bali ngamba bakoko parce que tout le monde a ma page tete abisa moi ka mon côté abisa moi ka mon côté ba on tu ba na question na zone orchestre non Bourraza orchestre Soleil orchestre ba jeune kusa ba orchestre ba on tu ba na orchestre ba on tu ba sienne ba orchestre ba tu ba na orchestre ba tu ba na mouvement ba tu ba na mouvement mais na bato tu ba na ba mouvement na mwana nini o ya nani ayebani ata mwandamu so ya falite
bon nzete na bafruit nango fruit ya fali eza nani Ambassi Junior aza nona nyonga Ambassi na musique ya Congo bakoka Koffi Olomide mais nzembo nini na nzembo nini katoke kasite et bon bino boboya bakoka Koffi Olomide nzembo nini parce que la réponse est là moni kezati alors akoka Koffi te et le wana ezosala moi genre qui vient genre affaire ya bakoko wana sikoyo na vie fali pupa amisa bakoko neni amisa bana neni pour pesa Koffi bakoko tani c'est fali za na orchestre te d'accompagnement bato tout ba yo na mukini so ba bien fali na orchestre te ni pesa bakoko il faut en orchestre quoi quartier la tête neti ba team ba wata il faut un orchestre le quoi ba gaulois il faut un orchestre le quoi quartier latin international ouais bimisa fali pupa so fali moi un orchestre te bimisa moi na ndeni alors bon c'est ba libre pas comprendre bon tout ça va jamais fruit à fali bon tout ça jamais ba falloir bimisa officiellement na mitema parce que azan orchestre te bi mo ba na fali en cours na ndeni ba na fali te fallait dans orchestre te bato tout ba bien un groupe d'accompagnement bato tout ba bien ambassade le trop bi ma appelle nzembo na TV mais à diversité o bato ba entre Koffi Olomide to ebité ceux arabes internautes to na ba dire na bango na ba télé on dirait ba dire père fallait vraiment déplacer pour na nini mais tout monde Koffi Olomide azo malgré azo boy autant à combo na e azo bien na moi mon fils que j'aime beaucoup. Ça montre qu'il faut faire un problème là été. Ah, un problème là été. Bon temps enseigner bako problème on est. Est-ce qu'il y a tant comment enseigner bako? Si Koffi banda abanda na sango ndambo. Ti le la biberon. Koffi a misara fali. Bon nani to mona ko fauta. Et bon nani soleil wanga. Ado wa Congo. Bauta quartier latin ba feli Tyson ba c'est bien avant fali ya Koffi ça nzembo c'est un orchestre quartier latin comme non depuis 1983 Cindy Leker wa kanga au meilleur chanteuse d'Afrique Cindy Leker ana quartier latin ne fout rabat ndé sala ke mutu ko ba leader ko mande ba ko mali pour la Koffi Olomide yo ati so il fallait poupa car ni au orchestre bandal le local ça fali ce gars quartier la tête le fallait nga fali non pour qu'il y a quartier la tête ne pas ça peut moko ba gola bolimisanga faire égola er longwe et pas où ranson ba ki ba ça les marquis ba qui 4 patrons je crois er simité ba panzani pas comme le leader ma patron orchestre ne abaki réguler pour mieux sauter akena quartier la tête en formation à rumba en formation à musique bancadre il y a une formation rumba te azorité maison ya ba beta ba rumba te ba c'est polémique ça ou tu viens toujours faire hasard autant aider à maison mais beta ba vita imana azor sous formation azor mbana très bien mais tant aye pena woka banjima imana quartier latin avant de ça penza en tout cas respect zaka na Koffi Olomide puis quand frère na Koffi Olomide na oyebsa yo na bi koye bon européen talaka ba petit ba journaliste oyo yo ko le ngaka lisusu ba tutu na ba Mombaya ba Vincent ba pe na mutu yo sa no émission te tande bo émission na jo matope donc ba pe na mutu so ile émission te ba ta ba pe musique te ba yebi na ba pe makama musique te po mutu yi makama musique journaliste solo aku jamais ko comparer album to Koffi Olomide na musique abeti na dikap tim ke le kufa jamais tamo tema be tala niveau ba vandeli biso na tala ba somo contre Koffi Olomide manque de respect mais pas de respect vraiment et ça respecte que bazolo baba vieux bazolo que les keto parce que aujourd'hui azo sala ba exploit vieux ko te Koffi banda ti lolo ya on to pesi mikolo Koffi ti lelo et où tu wana ya ataba américain balonne richi banane musique sila na ba 40 45 ans ya na ajo yo musique ezalaso ba Alpha Blondy baba Yusundu bazame ezalaso ya succès ko faire ça combien de contrats faut que tu l'appelles âge ko faire ça musique ba yeba mutu après 20 ans soko saka bongo mutu ba ko même pas 20 ans même pas ba yeba mutu na musique après 20 ans 25 ans ya revive mon habité ko ba yeba ke mutu yo azaka na akana si ndengo kene ba kei mutu ba même pas 20 ans Koffi plus de 40 ans de succès ya na ba bon je pesa mais c'est mort na Congo voilà dans le bon place il y a tous appellent respect mais c'est mort na Congo ça na 10 albums Koffi ça na 25 albums avec succès
avec succès il y a tout que album nous sur Kofi so tuni mutu so mutu abi 20e ma Kofi c'est que ils 20 albums so mutu abi 30e ma Kofi c'est que ça il y a 25 albums Kofi ça album moyo si le batoyo kango kaka bino ni ba journaliste ndé boko loba makambo oyo bo fait pas na plateau respect na mo po amoko te to loba mais bino boko mo critiquer Kofi bon mo comparer Kofi aleki na million aleki na bandaku aleki na nyoso mutu mamba kumsa na tout oso comprendre Kofi Olomide asa le seul leader Kofi Olomide asa le seul leader oyo abeta musique ya mbongo o azora caché malonga c'est Kofi Olomide na Afrique mon côté peut-être 3 concerts à juste $100,000 mission monté na Koro ndé to ça bo alodi en l'aspect comparaison aux autres te to so ba siko total la âge te c'est la total yoka total âge exactement total âge ya mutu wana tant boye bozo comparer na ba mission Congo c'est que bozo généraliser biso to total la âge 66 ans mama osala ba biso ba so ba cacher wana te total la total de âge ko fa c'est comparable ko comparer na bana mike ba sa musique lote eza salité Shadrach mamba ba fait ça ba osala na ba momba ba journaliste moko boye ba tangeta musique te bango ba lo ba par rapport album eza na terrain formule 7 sous prétexte que c'est l'ambango ba diplôme na bango ba tanga ba journaliste ngaza besoin na soko ya fait ça tu lisi na bi fait ça très bien balak sa diplôme na bango na ambassy et na batambasi pardon chéri momba c'est ce que momba attends ambassy te ambassy te mbasa musicien te ya invité misi bata wa yembaka ba depuis ba yembaka ba wata ba yembaka ya misete mais ça peut pas solo vocal ozo comprend yoka nazo wapi yango totamusa micro te ponga bile mo sakana nga na so kaka to bana micro to beta boulevard tunaka batu ngana telemi bo tuna mutu oyeba mbasi ayembani to sa matamisa to libanda tout ça on a quoi na quoi pour terrain net le bashenga to ke na quoi terrain net et puis mutu on peut yemba to so batu tout bata pousse batu tout ça on ensena to so batu petit na quoi kabambar to na mutu eba mbasi ayemba nzemoni ya boni boyeko aba comme si to fula te to fula mutu sur terre le côté na musique ngakutu misiel nga ye merci aleki mbasi na yemba solo Katisa ya lazalaka kitoko ye Katisa ya lazalaka kitoko ye Soki azotambola mabele eza koningana Miso na ye mpembe lokola moto asala lisumu te Katisa ya la ye Merci chante abeta souvera la tête alors la tête Yeba le monene boye ezanga mbisi nanga ya bolingo Jalketa loveo oza kitoko lokola Tour Eiffel moto nyonso akoleka na Paris fuatala ya keta e moto nyonso akoleka na Paris fuatala yo oza kitoko lokola Tour Eiffel moto nyonso akoleka na Paris fuatala yo oza richesse en plus oza ya elengi noko na ta kotamba sango zo mbala bibiso te yema no mama pengwi Mama Mpengwi, Mama Mpengwi, Mama Mpengwi, Mama Mpengwi, Charlotte Mbanga, Lianga Mbanga, Bolingwe yaka makazi na soya mwasi, Charlotte Mbanga, Lianga Mbanga, Mama Mpengwi, Mama Mpengwi, Mama Mpengwi, Mama Mpengwi. Tembo photo c'est ça, photo bimana quoi? To luka ba muta pousse ba moto avant to bimana quoi? Avant to bimana quoi? Ba période ba stade beta ma ba polémique wana parce que stade comme le roi unité de musique. C'est ça tourner na. Ba va to le banon na le banon likambu ya moi na biso abima première dauphine mboka oyo oyebi de là comme mannequin a défilé na Japon, a défilé na France, a défilé na New York. Oyebi Anado Kabika. Ah ok. Il a commis chanteuse. Bazo formé, bazo produit na vilanga charmante au col na New York. Ok. Azo vilanga charmante au col. Asa la belle nae. Moi naza na ba talent. Moi naza na talent moko incroyable. Voilà Anado Kabika. Anado. Ok. Donc tu kabete les 20 oyo.
donc nga pena wana c'est ma petite sœur donc nga mana soutenir petite sœur nanga a bisa titre na moko give me your love mais quand on anglais c'est give me your love donne-moi ton amour donne-moi ton amour yo ba anglais pesanga na lingala pesanga bolingo give me your love et na lingala pesanga bolingo en tout cas le 20 janvier oyo batutu bo télécharger ayembi kitoko ayembi na français ayembi lingala ayembi na anglais et puis okaba feature bambila belle azolanda bayane basimbi de moi na biso ça na talent mututu ayebi anado kabika le monde est à toi oza 2023 bonne chance na yo vilanga charmant ton cole simba petit servier charmant ton cole kolembate simba petit loboko ya mobali mwana na aza musicienne ya lobby ya Congo. Très bien. Alors ça la fierté na biso na États-Unis partout. Merci Koko Njora et puis elo nangana loba mbalo e ma ba stade ato ngo loba ngo. To buna sko libana stade de match sauté. Tenga linga tuna question moko. Zela yo na loba boy. To basko ba stade ba Namibie et ba stade ya ba Namibie, ba stade ya ba Cameroun, Kofi Abeta ba futement ba 4000 concerts. Il y a confiance incomparable. Ermo bovandi bo respect ezala. Respect ezala. Respect na quadra. Respect na mopa, respect na quadra, sali tout abimisi batu, asali ba futi bino tout. Ba kese tout. Foot raté. Quartier te futa bango. Ba habité on va ketcha Kofi Olomide. Bozo ba montre, bozo biloka vie. Après ça bien na petit ne bozala bien. Mais American to solo na pembe. Assisté tika na succès à Kofi Olomide. Nange lelo ba leader rebelle ba na Congo. Ba voyager te na ba misela ba pote pour leader na succès te ba ya quartier te pour ba bi ke quartier te makambo ni makambo pour ba bi ke quartier te makambo za wana donc respect ezala si mais to solo na pembe vient jora to solo na pembe lelo est-ce que Kofi Olomide ndima avec sincérité ba exploit au moins année à Zosala moi ndima kete ngasko pona ngamona ndima kete andima kete tant ambassade de la TV aloba patron bango l'équipe a mis tout no yemba ezana Kofi na kacha na musique ma muteza Kofi na kacha mona ba tourner bo na TV5 ba tourner so bi na kacha ta ba na bandalungwa parce que mona ndima kate mais mona yemba ba tumi susu ba wata ba ndima mon pas za grand oso comprend o ba Cristiano Ronaldo tata on va appeler Kofi tala to tuma ma rappeler awa tala tango rappeler Kofi joueur tout on a ouvert un monsieur bon donc il y a comment le la père spirituel na biso ah ouais asoka lobeli kam total les liens tous les résultats avant de siko na monaka ba 15h 16h mukili papa na comme ce qu'on contrôler mon ya bon kotona boete o basa batsu mutana bien botika parce que biso to luka ki ka ke kimia moko ezala mona ce ko bazoya na ko boa ke ba image mona ti ce ko ba benga na téléphone mettre kota ponga bi wana ko ba leki do moy ba leka bazonga kuna ba tourner ba oti makolo déjà baza ko lemba fo ba côté la kotoa na kesi koyo na sololi na bato wana na bi papa na moment comme na force majeure fonzela wo fongola ba wo fongola sika na remona bato na image mette ninja merci ba koti ça va image oui na ko pesa ba kota penza ba koti to mona bina nga mosko na zaki son bato ba koti bufona kota na kata sa na kota sta na mona ba première ceinture de mona martel nyonso tu ya boy plein ma Moscou yo esengomo ekote nga bia boyende bu to komo ko to ka kuna ba bloquer bato to bima boy oh maître tumba ko héritier ça conseil héritier ça makambo mais au développer on télé obéissant makambo ni Cristiano Ronaldo abi il y a inspiration na biso tala joueur tout azongu mama kaka tala joueur tumba pa bia za modèle na biso ye wana tala mututu bakundi roi Pelé na biso ba joueur ni na monde alobi bola mona était pona beta balle bien na tala ye ta joueur tu ba Messi ba zone ngima mututu na ba Zinedine Zidane kwa za papa bango mututu ndimi roi Pelé mais lelo abana lelo
bozoboya ba grand ba redia miss makamba sali bozoboya ba wera son makamba sali wera son azaka fanatique na ete ba bozo ba fana ba wera pato ba mbasi ba fana ba wera son atesa na maison mera hebi le mo respect na ba wera ba fana ba jibe tu ba makamba sou vérité oka kilo tanga komba fali pon ah oka kilo tanga komba ne pon omoni yepa oka ba kilo tanga ba kombo na biso fala oka kilo tanga kombo no ya patron na biso Koffi Olomide oko pa ka kilo yango pa na tanga rasute ozo comprendre on tena betana sous handicap comme Koffi apesa ozo comprendre respect za na ba mikolo ovandi bepena ambassadeur okuta na bozi na plateau pe mbote te akoboya bozi na plateau akoboya babozi basaba DS akoboya babozi basala mukina musique de mutoka ambassadeur akoboya pena fa na reja miss pena na plateau boye pena papi mboma le côté patron le kia pour matara vie mais on est là on a parlé on est là on a cara malongate on a cara $30,000 tambasi on a nda coûter on fout là ka mais c'est quoi a foutre la ka parce que oui a foutre la ka et ça respecter et le quoi et toucher ba tutu le ba misa so ko ba stino mubi atika ba ligne à danser mais j'ai maman bar nyo so to tele maka na 55 batie les gens kala nyo surtout na suka lango batie kaka mais j'ai ngoma tutu ba yebe mututu ba seke tu yo kandule beta wana yo kasima yo kalibo mwana ya stino mubi tilelo ba miselelo pour ça na nzemba be foko na ko no ba vie mi c'est toi ça là kangada chalelo ba kosaka mi c'est tout il y a génération ba dicab ba faire banane avant ça album il faut ka mutumba il faut ka guitare micro il faut ba ka boye il faut ba zonga kaka il faut ba ka Koffi chacho j'ai beta gini surtout mikolo ko na ka chacho so ba chinoka tente ba to bien vous comprenez respect ça voilà merci go eloro honnêti via zobenga azoboyo tanga kombo peut-être ebité so azolobela nani po ya bana olobela imo ayebi abimo na ngamoko ona linga mingi ayebisa ngai ke yo oleki ba musicien yo surtout na ebité so la ndaki ngona émission wa sale lobby na la émission et pas ma topé émission que c'est cette émission bien wa ma topé voilà abimo na ye moko ayebisa ke émission net ebima oyo oleki ba musicien yo surtout pour preuve moi nanango lelo azosa la fierté o azoteka koleka bana ya batonyo surtout to ebi moi nanayo o azoteka koleka bana ya batonyo surtout yo muto lebata koleka bana ya batonyo ye moko muto yo muto lobi yo ngam na lobi yo muto lobi ye mo muto loba kyango na lobi o Koffi Olomide azosa la fierté Koffi atanga ne komba mutu atanga yo so tere boene ya tangi Koffi atanga komba mutu te boko loba makaba ngote mais moi na o biso to yebi ah non na bano nyonso to ba ne komba mutu te bo ba sole ba sa musique te ba oteka te prophète Dodi ande to zaboye prophète solo na mboko azaka moko wazo biki sabato le prophète Emmanuel Dodi mo folon kolo wa batu donc prophète Dodi très fort Mosela Nzamba solo bato bazota bapoto bazobika ba franchi pena bato bazota Lubumbashi bazobika bato grave très bien bato bazouta ba Cameroun l'étranger bazoya bazobika aza ya Nzambe prophète Dodi to monte na changer vie à Sandralina ba beauté a changé abikisi na 80% et tu as 20 très bien voilà répondre ngana so mo par rapport à question on a tout ezaki ni question que nde via zolobela yo no zo kanisa la vie yo no zo ko kanisa la vie tenga na kanisa liete na kanisa liete to sala religion o ya zomona o ya zolobela yango ne to comprendre o comprendre na toute la question que na ba mwana ni moko o alingaka mingi mwana ne ngo lelo zo sala fierté ko leka bana ba o ba bimi pa ba tebele selon Koffi Olomide mwana ngoza nani parce que otomona na kitala tala to yebi kidoka sikoyo na miro yo mona nani fallait sa fierté la musique à Congo c'est bien mais solo le na ndenga mabete solo fallait beti stade OK Brazza Kangola producteur moko a produit ye o boina partout fallait qu'il africain au Bercy au nini fallait mal bossa betango ba Cameroun ba Gawa ba Côte d'Ivoire tous les pays africains fallait comment okende ba papa betawana déjà betan na quartier latin
lelo kika ba répétition et lelo yo bato découvrir Fally bien na Bercy Bercy fallait bêter qui wana et Bercy le bosso fallait à côté la salle wana déjà côté on a quartier la terre grâce à Koffi Olomide ba découvrir wana alors miroir la musique a commencé Koffi Olomide il fallait bêter a modifié à 24 000 places ya ba lo baka a modifié ouais mais Bercy va bêter les bosso à 14 000 non ce qu'on a posé Fally tant sous à passer bétage là concerne après il va boboki bétage yango si qu'on a il va boy Fally Poupa lelo yo soki abeti yo arena ngane so ya élève so yo arena c'est toto mais la soma été na TV heureusement Koffi d'élève so yo arena ya na salle morote wa tongi ya sika ono Koffi betete fa mettre liboso na ezate ça ngozate Fally Poupa na sepela ki na matin taxi na oki abeti na ba polo abeti na ba salle sika na États-Unis Fally Poupa na matin la taxi Koffi beta na ba mama na salle sana na babota zali ya batambola na 52 états babeta babeta États-Unis mobimba Koffi Olomide na bango na bazipso na bango tumuto tanga kombo ngana landi nzemba Fally ya bimisi sika na taxi na zoya na oki nzembo pucha na kata nzemba Fally yembeli mwasi adie merci mbokani na ebité Marlène Pesa ngana ebité siko azwe pucha atina kati kutanga na soba kombo siko tuna Fally Poupa pucha nzembo na ya Koffi Olomide so arbo le grand la TV bata Fally balabaki Fally le kiba misanye banda la wendo tina se siko yo ayemi Mario neni atie Mario na nzembo na ati ma album na ati album na oui kasi ya pucha oui ati pucha ati Mario on m'a dit ba grand avant Fally ba grand ba laki ba Koffi Olomide Fally za Fally nzembo wa Airways est-ce que na koko kape kozwa ta pongi soki ala lipene nanga suka na chanson so banzembo lokola ba Airways wana suka na chanson na musique nango Koffi c'est comparable versa tulizi boke bayo na Mumbaya les années ba autre merci on va Vincent ba osala ki lelo attend Fally c'est non de bango ba oloba na biboy Vincent Fally baki Fally Poupa erza na quartier latin na album o 3 album ya tsebanzi atsebanzi moko na album quoi force de frappe attend titre nzembo éternellement na album wana nzembo ne même chanson nzembo ya Eric tout na Koffi Olomide titre nango destiné bébé wanga wamo nzembo na tilo na fongo nango ba piste na ba fête to album quoi force de frappe nzembo ya mabe na album wana kokoko batutu ba yebio babi na ngote ok na mariage na anniversaire na baten nzembo na kokoko babi na calvaire babi na tendrement babi na biblia babi na isha babi na biblia mais ça ça qui biblia mais ça sonne pas babi na love missile oui on singa tout babi na tous pepele ça là babi na je t'en prie babi na Emily le kokoko comme il faut chanson ba yemba ngote ba tobi ngote na ba boîte kokoko bato ça partie ko faire le badage moko te pour l'affecter maquillage te quartier la teinte ba partout là nzembo ya mabe l'album na biso frère état ça kokoko oui merci pour confirmer l'album na biso na biso me tola pe olobango nzembo lala ebeta na barte ebeta na boîte te toke ba obina ngondeni nzembo mabeza tola pe olobango tabango tola ba na kachela te na kachela te nzembo mabeza moko kokoko nzembo ya mabe oyo na fete bina ebeta rate ba na poto ba na nanga nanyo na fete na ya bina kokoko obina rythme nini bon éternellement père nzembo mabe hein éternellement kasi na na que non Fally azana fente parce que dans l'album éternellement aquarium ya Jordan Kousa suka aquarium ya Jordan Kousa to l'album ya danger de mort album ya suka au fala saki nzembo ba meilleure chanteuse c'est moustiquaire Butu alalo la lite bandoto ebe ngungia ingeli moustiquaire na bandi malaria ya bina base te bina base parce général major ya Montana sommet de sommet ba l'air sonné oh nzembo ya faire go la incertitude bazima kitoko l'album wana et ça ce qui recouté mais après ça bino formation au tika pe devoir pardon après sa formation au tika pe devoir bongo amena babe to balobani bongo mutu wa do ko
Zakatana. Amen, il y a Kofi Olomide Bazolo Baké. Amen, il est là. Toi, Azala proclamé le roi meilleur chanteur en quartier. C'est pas bien. Nous avons Julia et Popoli Polo Bani. Eh, Julia, maman. Petit à Londres, non, Lobani. Nous avons quoi fois 100, il y a Nani. Nous avons quoi fois 100, il y a deux à Congo. L'Androlomide. Fallait à Nzemo et l'équipe, Nzemo, la musique à Kofite. Nous avons quoi Amen, aussi la raté. Sangwa, Babia, Bakobel et la monde entier. Parce que pas bien on les lots. Yves Sanga. Bah, toi, y est bien, on va salon, bah, ça. Nous avons aussi la raté, ce que nous avons Vincent. Sauf que à ce que les mailles n'a plus sur les bandes. Le roi Mbassiwana. T'es là, ni Mumbaya. Allez, la télévision avec qui fallait la faire, mais ça va flatter. Fallait moi qui va flatter. Au moins, il faut réfléchir pour monter ma flatter. Après, on va boquer. Ma flatter. Ce qu'il y aura, c'est qui s'injure, la femme. Qui s'injure, la femme. Yipsanga. Kofi, Aza Kofi. Kofi, bi Valérie Batou. Il y a un moment, il fallait pour et pas Kofi Olomide. Après ça, vie. Attends, c'est une musique. Attends, il fallait attendre, c'est une musique. Attends, on va commencer à le banner de ça. Il y a un moment où tu as attends. Est-ce qu'on place IP Mamouzobe Bayangwana Landry Kidoka? Au moment où Bozolo Baboé. Tant Bozolo Baboé. Et ont ça la respect. Pardon, tu as cette question. Zela, pardon. Kidoka, pardon, s'il te plaît. Kofi Olomide, je l'ai dit dans toutes mes émissions, Azali légende vivante, Ototigalinae, Nambo Anabiso. Il a fait et il continue de faire la fierté de notre musique. Vous comprenez? C'est ça, faut moi téléphone. Pardon, c'est ça. Au moment Kofi Olomide, Yemora Mibenga comme moment mire de lamentation. Vous comprenez? Comment on a mis Bengara, tout ça, vous comprenez au monde à Aza miroir moroboué. Ils ont absolu pour la musique na biso à Congo. Vous comprenez? Il faut que l'axara topé que le baraba prouesse il y a Kofi Olomide. C'est un artiste qui nous a donné un musicien comme Fally Ipupa. Ça il faut le dire. Vous comprenez? Biso kande zali ba Vincent ba ko vanda te na ba Mumbai ba sala ba comparer à Kofi ba na ba musique au beta na mwana wana. Mais yango na lingana silisa. Ils ont respecté. Amoni Kofi Olomide. Aza artiste oyo Azola biso 4 courants la soirée moko. Devant Michael Jackson voilà. Aza artiste oyo à faire découvrir biso basali ebele na mikili ya poto. Aza artiste oyo lelo na génération kala azobeta même kolera ba petit oyo atikaki ça il faut le dire, c'est la vérité. Vous comprenez? Mais Abimi c'est biso pe mona net Fally. Mais à l'endroit où Abimi ça banebele. Te banebele Abimi ça banebele. Abimi ça Landry Kidoka il faut que cela rappembe. Abimi ça banebele. Mais moi na oazo ça la fierté na bano tout ya Abimi ça c'est Fally Ipupa. C'est clair. Yemo comme toi Kofi Moko alobi yango na émission o asala qui Oko Olivier. Te alobi boy. Tango. Alobi boy. Tant que bando beta ba stade des martyrs. Ezalaka lokola unité de mesure, il y a popularité, atteste la popularité pour un artiste. Ezalaki avant Boutou et Kota. Il faut déjà au la plein. Et puis lui-même il disait cela, moi na oua rosalango et que zalaka moi na oua outi na racine ya quartier latin au biso tout le monde qui a ça qui fait bon c'était donc Fally Ipupa. Mais ce qu'on place ces autres là où les bas blessent c'est où? C'est à l'endroit où Bino Bato Kofi Olomide, Bato Bo défendre Kofi Olomide, Bozo répondra à un Fally. Vous comprenez? Pour tout ça, mon analyse intellectuelle. Pardon, Zana, si sa question. Pardon. Vous comprenez la question? Zana, c'est qui doit le bas. Kofi Olomide a tout ça de la moi, abeta musique, abeta concert en bon. Na bandeli. Kofi Olomide. Attends ça stade d'amour abeta concert ya bon $10 Fally Ipupa abeti concert la moitié félé tout bayi Manicol nde kolo masolo nganga ta formé monanaye abombela ka esekele moko bayibi outillage ba bossani artisan
Les sipo c'est une chaque soir avant que tu dors. Tu mets ça. Les résidents, c'est dans 3 semaines. Les sipo c'est pour les fesses. Uniquement c'est pour le fesses mes bébés. Uniquement c'est pour les fesses. Oh. Awa toza yangoyo Maman Nicole Malonga la patrona Nzambaba mama ye solution na solution. Maman Nicole Malonga moninga na ngai couple oyo bazokoka ko démarrer te faiblesse sexuelle endurance ezate bazokoka ko démarrer te ko swana na ko swana. Mais Mister Nozo beta c'était beau c'est pas bien. Na ko benga bon internet. Pesa ga site na bango. Non. Wana kutu ko mekate. Foko benga na numéro oyo ya yemoko Maman Nicole Malonga la patrona akopesa yo ndenge akosalela yango ye aiba produit na kopesa yo po ba pirate komi trop ba awa toza ekomi ebele kokota na site te foko benga ya ko benga awa toza ba mama ba sepeli ba papa ba sepeli awa toza chez la patrona Nicole Malonga basena yo ekokoma piscine et puis papa bo pikiliki na yo neti mwana 12 ans benga ozwa solution gou Manicole nde kolo masolo nganga ta formé mona na ye kasi mama Nicole yaga Manicole yaga Non, on a six questions dans la tête, mais on anticipé. Le bâtiment que Kofi. Ce qu'on a question dans la tout, on peut ça battre raison. Parce qu'il y a un belo moi. À l'objet que Falipe attendu concert dans moi, attendu stade dans moi le roi non. Kofi peut concert en bon. Kofi quand on a Jaguar la Martinique congolais ne soyez bi. Malheureusement on a Jaguar na Mokinga on a rasango ligorodo. Zo ne mutuka. La bangara mabe. Zo ne mutuka. Alors qu'on compare concert à Kofi et Falite. Kofi betara concert ya mbongo $10 par tête $10 et puis Martin sera plein. Kofi mbongo azora wana seulement dans ma campagne. Alors mais les loyo batuba le comme bière moko boye oui billet bière moko boye peso 8 billets qui bimagimo boye peso 14 billets parce que moi une question nga son assise ya bolinga bolo babote to ça pour la question on peut pas na tout na sisa pardon si kabiso bino ko profiter que la ça Kofi na place na ye ya moi là Kofi na place na ye bocha légende bocha na place na ngo les 17 heures des volumes maison bima c'est l'ambassadeur c'est la pardon bino boya mbala na bino bo vandi ba okriya to yeli bino le bo vandi ba critiquer ba mingi nyema wana o que tu na bogisi bo pena tu na que légende o que tu na mutumo boyebi alobaka mabe oyambi mige nyema letinga na poto wana ko ba runoli tambo olekate nana ni atado nani na adi Adi Londolé. Adi Londolé. Adi Londolé to leka. Arafon veona. Adi Londolé nga non leka. Irene Simba FCNA bi. Na mige nyema to leka te. Pas nolité. Irene Simba. Nolité migete. To leka pas di. Noli pour na cuisse de poulet. Nani? Noli asala biso. Na cuisse. Irene Simba pekisanga. Noli. Oh sage, njoka zakane sage te. Moja sila. Asila mame sila batu batala ke suite batalinga ke suite. Ayami noela madinga Olanda kyango. Affaire ya ba. Ya Evelyn Kamo Lopez Otomoni. Batu ba sepelité ndé peut-être ya mususu atanga ikomba moyi opema niki pa lobaki en émission nga. Manike zuwa. Abi. Yes. Abotela ka babia. Badaka. Manike piki bisa makambo yo ajabe bato yebaka te ezaka secret manike yo yebaka o mangala yebi Evelyn azaka mosa babia solo azaka mosa yaya tozaza kuna pena yaya na bandar sebango
Yo pas wanda okende kuna. Ngana za kozana mikolo nyonso. Na babia. Na babia. Okiotie pas Evelyne. Mani ke ba kanga biso déjà. Na yo pas kanga biso. Kanga biso na kabine ya lobia wa kanga biso. Wana rap 4 nanga. Na rap 4 nanga. Bakanga biso na mani ke wana na bébé wana anaza bébé ya bébé. So olanda so bakangi biso. Bon wana za ke seleki bon ngai lo na sepeli ka te mutakufa na mabete Noela Madinga Kofia Sayebisa biso mobala on peut ba welela ka sa kufa na ye fallait bete so masolo wana te au moins tant zo beta na lobano ko sa 40 ans te donc na lobana na ye ko sa 40 ans te za bien te batika Evelyne apema na kimia pona bakobeta masolo na ete bonga na sekina ka ya mani kende sexy ngai sexy nga parce que makamulika na kanisi ndipo na zala nga pa no muna anazaka ne biro ya babia. OK. Nga biro ya ya. Nga pa ne biro ya ya na misiki ya memanga. Jou ya ke sa test en 1993. 94 na bandele pas confirmé en face à Monsa Wera 3 ans d'or. Na 3 ans d'or. Nga tika libanda baba bande bakotaka. Nga tika libanda na pete mwa mkebo na Holanda ya. Nga ya mtema na mona misiki. Nga ya na babi. Nga ko zaka ba biro avier. Biro ya si totalement abiso mbaito ko na abiso mbale na bosa na tena 1988 87 mangobo ya théâtre so na ngaza poto to vali boso pa na ville ya baba oyemba abise yoza grand musicien mangobo mama mangobo so na ngapo bana kena poto kala so ba 35 ans ya raté abisa babe to apeta muketo vana ya babia boso pa na biso ya baba oyemba abeta guitare moka bobi beta yo za grand musicien na boko ya mango boye bisaka yaya wa théâtre vena so comédien na pesi mbote vraiment Noela Madinga oloba mabe za bien te okena ngo bien te famille musuba ko landela yo parce que moi na ba kufa maladie o ya mbaso ya mabe ko babwakela ka ba ate ke kufa na fièvre malaria te esa maladie babwakela ka oso te ba babwakela ka ba pese bani ba babwakela et puis ça passe makasi moi sikitoko ba bomba mo basaka na ba TV so na so ngana bana ko bombanda na bango et ça le scandale mais ngana mona ne balinga ne balala bango ya solona tabiso to bien na musique nona bia ndako na ye za biso la batutu bakoloba katende basaka wana bana ngola basali bango boy mais toloba bango te kozaki ba vie privée ya bato c'est ça tali mutu te po Evelyne azaki copine na ngai tango tozana babia esaki to atama na rave 4 nanga famille bona bandal bayebi ye pasaka na bamituka na ye soki kufi njora pesa na rave 4 na omona kila so kimi ga jule mobimba pala ko bakar danser azai mo malam tolo ça n'est bien mais boboma na mbasu boboma nezana un jour mutaboma Evelyne eyebana eyebana ndeto za to beta na masolo même so muto aboka mbasu pa ko pe oloba un jour même so betela pe mwana ye ya mokili ya mystique on comprend pas to aboka mbasu ba yeba biso ngana bina mona ngona nzama na bonza masanga picha na ya mbasu Alexandre babwaka kande batiaka nde basaka batie photo batai kombo na picha betela ngama sole bele aipsa pena babokela mona gelo mbaso o mbaso selembao o mbaso bumbu o mbaso kimbacheke o mbaso uchi na quartier 1 pomba so taka ba kote kuna osoko na iba mbaso un jour eyebana et puis un jour yo moto bokela Evelyne mbaso okotumbe na tapa pasteur moko po omona ka bano basaka ba problème bano basaka ba problème to saka bolamu na mokili yango prophète dodi aote sokaka to salaka bolamu bola futa ka mabe okokanga malamu te mwana ke bota bazobota te mwana saba kufi lelo te bisengo lobeza makamu sozaka ya nzambe Evelyne Kamo Lopez que ton âme repose en paix. Très bien. Merci beaucoup. Alors, viens du râteau, qui n'a biso malem. Aussi, les gars, toi, tu gars. Niso. Tobi malako, hein? To ke fula mutu so pamba. Pona bomsai. Na bomsai. Na bomsai, mutai bi azate. Na bomsai, mutai bi azate. Na bomsai, ambasi na ko. Na mutai manzembone. Voka ni na bomsai. Obomisa ambasi. Na bomsai mutai bi azate. Na bomsa ye mutaibi azate mutaibi nzembo na azate nako sepe na mama na kana to no tambola
oyebi ambaso yebi te mais so tuni la susu oyebi danseuse mo ya wera Gisèle mutayebi oyebi ya sema wera mamuluba mutayebi mamuluba ayebi ete nous basoni. Très bien, tous ceux qui sont sur cette émission, tous ceux qui sont parce que Nessus Koffi Olomide, légende de la musique Nabiso. Donc il faut vraiment apprécier ce qu'a fait ces messieurs, ces papas, l'excellence, monsieur l'ambassadeur Koffi Olomide dans la musique congolaise. Il nous a apporté, je ne sais pas si je dirais en plus, où il a apporté quelque chose de très bien, de très bon. Nebalobara, musique, et ça art agréable. Oui, peut s'habiller sur l'ingramatoy. Koffi a pu s'habiller sur un tchatcho. Après ça, on a ba Futa Jalo, après ça, on a ba Gino, après ça, on a ba Airways. En tout cas, à la légende incontestable, la musique Nabiso, il faut tout le bakango à notre voix. Album légende déjà sur le marché, auto souhaité binobo kinderoyo kango penda. Boyo kango, boyo ka banzembo ya kitoko ba Chibolès, boyo ka ba Pont Rouge, boyo ka Femme, boyo ka Biberon, boyo ka Andrés, boyo ka Mbembe, banzembo ya kitoko eze belé. Donc voilà, mais et ça a un moteur qui s'injure. Tout le monde peut battre des matchs, peut bien, battre des matchs. On a dit battre des matchs. N'a l'andaté. J'ai pas mis ça après 12 ans. N'a l'andaté battre des matchs. Ma chanson qui toko. Et puis générique déjà dans CPL, il fallait qu'à boyer. Et l'équipe d'abord 1 million, c'est bien. Très bien. Il m'a fait un pambe et puis vocal à Zulema de Kangi. Nzembo Zulema. Zulema Kangi. Zulema. Na pena CPL nzembo wana pena sincèrement na CPL on surtout place à ma binanda mamba sans accord maman balami balete. Donc nzembo kito. Maman balami balete. Au monde inde tozawa. Omoni malobana joue le mayembi lelo balobi mama na mama bozota mala mama na mwasi na yo bango bale bazindi yo mwasi na chelo boko benda mama chelo boko benda yo benda na benda mama benda mama benda mama benda mama benda mama il faut benda mama na benda mama bolingo zebele na koza mususu mwasi loba ko tromper akoza mbali mususu omoni photo ya ba respecter ba mama biso zo le mamu ta mais fali pa lobaki yango na nzemba seyo abini abaki ba parents na ba ucho tali na mboka baye bazungi bakeki ntango bazunga bato dindi na mai batunie entre batona nyo surtout il faut sauver mutu moko mama bana na ba famille na yo pour sauver na mwasi na yo pour sauver nani mais ya pesa réponse te ya lobby que natikeli bino bo répondre na place nanga mais Zule m'a répondu qui pour ganga qui ba chanzaka maman balami balete mais fallait pesa réponse te na loba il faut que ba valeur à maman nake tolingana bolingo tokamonaka lelo soki nakanisi mama mpasi amonaki na mbeto ya l'hôpital ntango monganga azala koloba mama pousse nyonso to mponga na bika yaya bolingo eza ebele mama alaka moko très bien kobota okotikala mpe na sala koshima ebele batikala wana très bien memi mwana na yo olakisi nzela ya classe olingaka lala nzala te olingaka bela te yaya emoninga na benda mama benda mama tikala otika viede tomate tikala benda mama tomate tikala benda mama tomate tikala na benda mama tomate tikala otika viede na benda mama na benda mama abiso na benda mama kidogo uchobala kidogo benda mama kidogo uchobala abenda mama mili kidogo kidogo uchobala yango Koffi Olomide bando lela mama mi mingi mama mi papa mbatana ngayemba kanje mama yondo nenga yembaka tani papa mbayemba personnel mon père
Tenga yemba mama. Na tuna question moko. Eh na benda mama. Na tuna question moko. Ba benda ka mama. Na tuna question moko. Benda mama. Na benda mama. Tomate chikala. Musu na oza matungu. Na oza pilipili. Na oza poivron. Na base bele. Na bandi pe kobete. Na tuna question moko. Na benda mama. Sule ma bravo. Ba benda mama. Mama ozoe wa. Mama. Na tuna question moko. Otuna ni. Na benda mama biso. Bakris na koko njora. Obenda nani? Babi wa mama bongi. Bakris na koko njora. Na benda koko. Na benda koko. Bakris so kolo kocha. Na benda koko. Benda koko njora. Na benda koko. Benda koko. Na benda koko. Na benda koko. C'est pas coco. Bakris. Kala bolunga uta. Oyi bango te. O menga na bochi boy. Dai sa penga koko. Bulunga daki se kene pa bana. Kini pa koko, kini pa koko. Koko njoka na remplacer. Si. Mena bolunga ba benda mama. C'est pas boy. Mama so Paulina. Otika veda. Azindi. Na mobali nanga. Mama. Na benda mama. Na benda mama. Mama. Na benda. Toba chisikala kuna paro. Matungulu tikala. Tobe tolu matungulu. Ay musisi. Voilà. Mama. Na benda mama. Kidogo utobala. Na benda mama. Mili. Mama Mili. Na benda mama. Pasa yoga kidogo. Na benda mama. Akacha press makadam. Asokola ye série wana lelo kutu pampex na ba lingette c'est on a zaki couche ya couche mwana sumbaka na nien il faut simba nien bo simbi bo nyo ba dakris to simba couche wana o sokola nien wana ya tala de ke ba mama so va souffrir bon passion Patrick abenda mama. Habite ba mama to so bola nanga passa se muke nyilong jam obenda nani Vraiment. Ya putu de yalola obenda nani Vraiment. Kati sayala obenda nani Vraiment. Lili muswamba bolingo na mama obenda nani Niketa love obenda nani Ya jani keta love obenda nani Vraiment. Mibali pe bengra Mibali bengra Basi pe benga benga mama Ndeni oyebi Na benda mama Na benda mama Rifa Mama Rita. Na benda ya Rita Kwepa Ya Mama Rita. Na benda ya Babena mama Babena mwasi te mwasi abalukelo lobi afinga yo Ndeni oyebi Flash Info Magazine édition spéciale à sa une, Fifi Masuka Saini, le catalyseur de la vision du président Félix Tshisekedi au Lualaba, la meilleure élève de l'école du peuple d'abord. Jean-Michel Samba, le JMK de la presse, le président de l'UNPC Kinshasa exhorte le professionnel de médias à soutenir le FRDC, mais aussi les institutions de la RDC. Édito de Jean-Marie Bassa, Fifi Masuka, une femme qui a su affronter les obstacles pour produire le résultat à l'honneur de la femme congolaise. Pour l'éditeur, la gouverneure à l'intérim du Lualaba incarne l'image d'une femme au courage des hommes qui a relevé le défi au Lualaba. À lire également dans le corps de votre magazine, remaniement du gouvernement provincial, 10 ministres et 8 commissaires généraux pour gérer le Lualaba. Autre titre développé, Fifi Masuka Saini à la rescousse d'une femme non-voyante. Dossier Lualaba, modernisation des infrastructures routières au Lualaba, la route Kazembe prolongée et l'avenue de Pin complètement asphaltée. Infrastructure religieuse au Lualaba, également exploitée dans votre magazine, les domaines marial a désormais sa plus belle robe, grâce à la bonne volonté de Marie-Thérèse Masuka Fifi Saini. 24 pages qui vous placent au cœur de l'information, 24 pages qui fait de vous le premier à être informé. Pour toute information, visitez le www.flashinformationplus.com. Maman natala ajo Shadrach moi ça roki molongolonye maman bocho longolonye si na benda koko maman bocho asokola yo atakoli alungo sana sanitete o jora se kaka ata ile padi et c'est merci ko jora merci beaucoup mo benda mo yo boti mo benda ye na benda koko benda koko koko benda ba meme
Et quand il s'est pas dit. La benne de maman Brigitte. Moi, maman, bien Zana. La personne qu'on connaît, Jeannette Batombi. Ma Jeannette. Yaya. C'est toujours Zabou. Au bel macasso avec Chico l'hôpital. Moi, ça au Kima. Parce que Bakima mi bal. Baba va en bon. Au comment son Bakimi. Maman, bien au Chico. Atati na suka au Miss. Maman, ça quand maman te. Nabolingo. Maman, ça va aussi. Mon père a dit, ils sont ratés. Zul m'a dit, maman, n'a l'isolo. Bina dama bazoka maman ba mi balete passe robota kanisa wa nyesa mona qui passe et puis si babota ma chombe si babota ma chombe arama na chombe amo ali chombe alors ba même la mission ngana ibi maman nyesa maman nanga asu ba babota mama chombe tala boye na hôpital maman ba saka ba simo na couvreuse ba mais nzembo yazulema en tout cas na balle des matchs sont dans la vraie en tant que journaliste d'investigation na balle des matchs nzembo ezobeta et ça générique à balle des matchs na rumba yazulema je crois Yembeli choisi Matata en céleste en tout cas nzembo wana ezobeta bena na baba rebelle yaya ndeto za boye nebso vérité mibali ebele pe nde bazana balinga ba mama bango très bien ba robi vo mbana mama na tangisa ba mama na classe ba mama na biso misusu na iba masala ngebela kiangolo sa kindumba pour moi na tanga lobia bima mettre foka bima boy amuna mwana baba même beli parce que soso ba ba mibali batanga ba mama tout à fait ba mama balingala soso bozaki 4 basi mibali misatu ba préférer bana mibali ba kene classe le ba sa famille ba mama na bana ba mibali mwana mobali ba za likonza famille ya to sakana na ba mama te yango monitor ba ki bali ba me bimi les gens de danger jibe danger maloba Tiens, maloba nzo zakaka maloba na nzembo tala zulema kanyi moki abendi mama benda mama babenda mama ba PCP là na e to zulema to moni vidéo mo ebimaki wana aza benda na état critique venjora zulema ye moko zulema ye moko aza chanteur ngam na kocha BCBG aza mwana ngai na BCBG jiba yebi et puis ngam na fula ye jiba yebi jiba fula ete ngam na fula ngam na bimisa ye ngam na zone mombele ngam na le BCBG aza mwana nga vraiment nabi ke vient ngai choisi Matata l'homme fort en tikete a joué dans parler ba pele ba carte soit pele carte ko teka carte ba joué parler bien ba tele biloka bien sur na kitoko ndako na mwasi na ye ba biloko azanga ki mwasi na lelaka et ça va bien te ba benga mwasi na ye ba pesi bana donc ils allaient bien sali nzemo kitoko ba ya Jean-Jacques Pagna abetanga lisolo maman bango ninga bokola ye et puis ninga matière avion moi na ke ko tanga na Suisse ozo comprendre ko faire beta lisolo ngo chilelo maman matekaka mutuka na Peugeot na 1977 pour ko faire que tanga na Bordeaux ozo kama ba mama yo bisanga mkwani mikoleki ni mama bina amacho ba avion okena ba Dubai première fois ke Dubai mama bino atangi so classe lelo sadoko 6 classe moi sadoko yono sana oleki fesa na mayele oleki ba mbala mayele mama sabe misho ba mbala bina bango te mabala na ya musique te ngala mona ka yo omona ozokota otanga ba isoka kala musique ngone sala nga plaisir na ndako nao awatanga isoka kala musique tangu to banda ko ba makambo na chilo kolaza ko boya chacho abina ngate anzoka fana kota bakuro kuto bena ngoke RTNC so wanoke fona banda abana RTNC Mumbai ba jouer ça boke na RTNC boko la musique boke pa na RTNC batanga musique wana komba kofi bobi valeur à kofi bote reflater fali pour bo ignorera kofi no midi mo be fali sika za dessus na bino bon on va flatter hier ne pas passer une plateau émission té non sur ma blota répondre Vincent tu fais mon ninga noté bato ba pesi ba mbongo ba ba na légende c'est baby Valère à Kofi baby musique ko fait betaka nzembo lokwa université nzembo lokwa femme nyoba kizo betate nzembo lokwa biberon nzembo lokwa chérie lokwa mbembe tu mets David Mangaya souka na nzembo là oh là là alors yo l'équipe la télévision au sokoli ka mai na yo ignorer album légende ce que le téléphone légende était pour linga rotiate mais na soko ta YouTube no mon légende ouais na ba statia bato mon femme
au monde a biberon na ba statia ba tout lelo non na tira femme té non na ma femme té na nzela Shadrack alors respect na confiance moninga na hotel ya Julia na Lyon maman na Joyce Mbotebele Julia Florine moi c'est madame madame maman Rifa na Londres Mbotebele ya Rita So Alanda tutu roba. Matika yo en tout cas maman Rita So. Julia Florine Alanda tutu roba. Ouais. Alanda tutu. En tout cas il y a Julia na Lyon maman na Joyce Mbotebele madame c'est na Lyon na kaka na moni Aboudou Samba garçon de chance na Lyon. Ah voilà. Na boutique na biso Efrata Mode Dadi le combo patron. Muta lingio lingai. Muta répondre yo na message répondre. Oyo a répondre na message T 2023 vraiment bolimbi sanga to kabwani. Bolimbi sanga na tika na ngaka na ba ya Jean-Jacques Pagna. Bogara Genève. Na tika na ba ma sœur chérie. Hein ya Keta Love na tika na ba ya na elubela. Na koyemba na ngande kaka Jimmy Bela ou patron. Patron. Taleki ya zate. Afrique Simomba. Tate majibela wa zate. Motema Mour Mamba. Pardon. Ya monito ça remix. Belao. Na koyemba kaka na kokumisa kaka vina ngamu. Ata 20 chansons. Yé. Adolphe peut ayemba 9 voyages. Ça est l'autre. Yé. Na nzembo na quartier latin na rochaka Jimmy. Ah voilà. Ko fait pesa nzembo na ya jibela na nzembo na quartier latin. Ko fait yé. OK braza zo ya na yemba yo na quartier latin. L'album ya quartier latin na zaka na nzembo. Na yemba yo. Kofi apesanga nzembo venanga apesanga nzembo. Na quartier latin. Merci beaucoup. Benjora, Toro Minasuka ba dédicace na yo et pas ba batalio lelo. En tout cas aux 2023 mutalingio vraiment lingaye mutabenga kayo Solana et bela batu na 2022 ba soutenir na mouvement ba soutenir ngaité. Batu ba kanjoro saka banzembo boye bimaka te senga pe moi soutien. Tant je paye moi libanga na nzembo, si de senga nzembo senga moi bota ba komela yo o répondaka li société. En tout cas batu tout na emele banzembo na 2022 bobo sa banzembo na saso ya binote. Batu tout on obobi ke njora yembela na les majeurs. Batu tout on emeki na les majeurs. Bobo sa banzembo na saso ya binote. Parce que bossé na senga bilo bamonga ba marketing bo pesa raté ata jimbela oui bina bino valeur jimbela na zana ye bo mama jimbela ba na zana ye pa bossa na nzembo wana kuna comme sango ya jimbela to tika ka ko sola bi ma ba nzembo oui bina bino valeur ba nzembo te mama pengo zo changer et ma pengo ata jimbela zo ngote muto aza bezo ba yemba nzembo wana remix aya pour so ça bezo to le kana on a TV to yemba on a TV to ba combo monter bo mbie elle ne valeur en beauté. Parce que pas Charlotte c'est ma sœur. C'est ma copine privée. Mais elle ne valeur en beauté. Tout ce qui est sur la macamna biso mususu. Tout ce qui est sur ma ya banzembo. Na ko si merci. Très bien. Tout ça sont ka banzembo. Bateau tu va répondre ngate na 2022. Tout ça boso ba mo générique boto to ba kibino. Tout ça la mo boye eloko ke liboso ba répondre na bango bisote. Do ba ba ke ngai to tseka mbote libanga no bwaka budu samba kacho de chance na leo 1000 fois na ko bwaka no elando mbasi ya diko no elando mbasi na nko ya diko ata na zuite ma souhaiter ngata merveille ata pesinenge lo côté mais ko souhaiter neti mama rifa pesa mbote cha jeune jamba saba le 31 décembre le 1er janvier mama rifa le ka kofi apesa mbote mkonyoso o comprend yango batu oyo nyoso twana babosa banzembo wana bato tuna yembeli babosana banzembo wana et puis tout ça et puis il y a des langues de tout le temps de tous les jours tout ça ne ba Nicole Babale ma fille chérie balé qui na ba odile makwa na Orléans monté maneto bango tout ça très bien donc bino tout dans lingi na ngaso de ça na gi basket ma gi basket ato komeli a répondre à sola bien bino ko répondre à te pour la basket ouais mbula ngala bana ta basket mbula nga kisinjo na bana la ta basket nga kisinjo mbula bana ta basket c'était respect ezala je vous aime tous bonne année respect na Kofi Olomide na oloba ya suka migenyema aba nga omoni Kofi azala kaso botin komo na yesa ka bien émission tant comme na ninga bien pe ne manquer respect non même manquer respect ni guignema au moni ko faire en actualité mais tu na bogis maman moi si na maman bango papa bango famille bango botama bosala bibulu bosaka na biso bongo te o to na mutu place uta bota na misiki ndenge ni
au moins les gens disent non. Bino loba on a confié ma liban. Et puis les gens ont ça dans mon pays. Mais pas 2 mois. Même pas 2 mois. Et ça, notre stratégie, c'est belle, mon pas, il y a sur moto, ça va stratégie. Non. Confiance incomparable. Même il est là, na boîte, na mariage, na seconde bosso awa, musique est bête le col et coffee, exact. Ça c'est vrai. Exact, musique le col coffee. Exact. Mais bah tu as bien beaucoup ça va pour ça la cala le bête en chou. Et si là, et bunga. Bunga. En tout cas, merci na Ernest Odila là. Ernest Odila vient à le mabe, dike kalukemba benga vient na da Costa a le mabe bo benga et ça là vraiment bien. Il y a les Mukendi na Irlande. Mon grand frère propre, il y a les Mukendi, il y a Charles Sipaka na Bruxelles wana. Bozala bien binotou. Famille Mukendi, bozala bien. Bibish Kumuniko, ma fille, merci. Voilà, Kido Kaba dédicace et puis tout ça. Bonne année à maman Rifan à Londres. Patron Moro à l'Obaraté. Vedai Mobala qui est un jour leader américain. Mouton a immeuble na Barumbu. Ma vente silence quoi. Coco Njora, Mbote Belé, bonne année à Serge Jules à la Lyon. Maman à Joyce, Serre-moi Solara bien. Maman Rifan à Londres. Il y a Sandra Kazad, il s'est Sasuka. Viens tout roba moi la maman ami. Bonne année à Scram et Kuba, Gaël la patronne dans la Brazzaville, Maman Pépé, en tout cas, fan tout le quartier latin, pour aller à Kofi, Bakofil, Bakofillette, bonne année à Binonio, bonne année à Irène Simba, en tout cas, merci grand prêtre mère, Maman Alice Kalemba, Virginie Miss de Miss, Alexia Mobouanga, ma fille chérie, Donnel Kidoka. Merci, Tosu Kisana Messi. Alors, Messi, on a dit que le plateau au clôturé, un grand merci à Karine Manessa, British Mère Batamignon, restaurant Yolezo, Nakatia Dallas, Bisso Touba Congolais et non Congolais, Bisso Touba Africain, Toké Nérolia, Bilon a Bisso Afrique, le restaurant Yolezo, Nakatia Dallas, c'est pas Maréchal Souvé, Iesa, la PCO, Pebambo Tebele, et puis Bana tout y a restaurant Yolezo au Borolia, na minute, bon appétit Nabino, Bandeko Touba Nanda Bisso. Moi, j'aimerais bien que tout ce qui sont là, moi, mélodie, tu peux voir, oh, il y a Messi chante, le chef. Voilà, je me clôture en abisso. Bye bye, à la prochaine. Naoye Mara, prêtre Jimmy Bella ou prêtre Zaka Moko. Jimmy Motema, Ezuba Shokialo Lango, Kisinango Seyo, c'est présencé. Bandayo Kende, Ngaiwayo Souci, et Latinzoto. À souffrance, Nazalaka pécheur, au lieu na péché mbisi, na pécha Jimmy, Belawe, Nzokande libonza ya Noa, Nzamba pesa mayele, asala masua, bato baboya ki kokota, na motema na yo Belau. Fongola na kota Jimmy na kokufa ye ngaye balobi prêtre zaka moko patron de patron Jimmy Belau balobi na koyemba yota 100 fois venanga Jimmy Belau na koyemba yota 200 fois na koyemba toujours ya kolobeleza te na pesi bambote nanga trop na maître corps patron balobi moi si na maman maître corps to bena nani kaka maman ya revive vraiment display en couleur fondation Tabita Dorcas Mireille Chuba moi si en pembe Mireille Chuba moi si en pembe balobi to bena kaka yo ya chuma si masamba Elvis Lubanga Mouya Anima Seka Macho Matuta Motema ya Moseka Mazo sans oublier Anderson TV Motema ya Jolile Massivi prophète Emmanuel Dodi balobi les seuls prophètes oyo azo prophétiser pour na batu na ndenge ya solo monde tie mobimba mufukulu abatu les prophètes Emmanuel les prophètes s'il vous plaît hein, les prophètes Emmanuel Dodi balobi yende pena zo prophétiser pour na batu na ndenge ya solo et puis batu bazobika ya kolobela te soko lingo benga Messi chante leader américain za wana pongana na chombote merci beaucoup na micho pena na chombote Michael Okamba donc Sanga, prophète Emmanuel Dodi, enfin, mon fouloko wa batu. Papa non sali sa batu. Papa mon sa bolingo, ami passe ya batu de l'église naie, papa maman se batte kaka. O ve vate kaka, on fait la tangaka. Papa on en tout cas attends 70 enfants en tant que ça famille n'a été.
on trouve charge papa Emmanuel Dodi mufuluku wa batu ta le a changé vie à Sandralina. Le foot na mon fleuri. Merci beaucoup. Draki maman Geneviève Malonga Zolanda nga trobe na maman. Très bien. Maman Geneviève Zolanda ngai maman Geneviève. Déjà lui manga budget. On répondre té. Il y a Geneviève Malonga. Alexandre Mouchia. La son bonne année. Il y a tout fait. Maman la verra. Il y a pas photo tika on répondre té. Tika. Il y a Geneviève Malonga peut on répondre té. Merci, à la prochaine. Bye bye. Michael Okamba, Michael Okamba, Michael Okamba, Michael Okamba. Au Monitigoyo, l'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.